Merci na biso nyonso ba Congolais bandeko na kandinge tosepela kolobela na katoko pesa na masolo na likanisi ya mwana mboka Jimmy Mukendi honorable na chaîne na bino bopona KMB News chaîne pesa bino ba réalité ba vérité information ezalaka vérifiable ezalaka fiable pour na biso nyonso tozo souhaiter bandeko na biso ya Tchad o bauti ko bungisa molimo wa président na biso Idriss oyo ba africain nyonso basepela ki pe na parce que toza toujours na idéologie ya mwana mboka Fachi Beton oza okambalelo Union africaine toza ndé national pour na président Idriss mais tozangisa te kolobela makambo mboka parce que ndeko atiki biso personnel toza toujours na continuité na information o bo sepela bolobi nanga bozoka ngate me ngayo na ye bobengi ngai partout papa wa benga kinga lelo na pharmacie ya Mbudi en face à la police ya Mbudi papa na biso papa Dave papa Dave olobi nanga lobi makambo lobaka oza prophète Willy Bakonga bakangi na Brazzaville papa Dave na sepeli bino to bisika bozwami bolobi ke makambo na lobaka eza vrai bolobi Willy Bakonga bakangi reste à vérifier na bino ngape na landi na ba information ba na ba chaîne nyonso oyo lobaka makambo nalandi ke Willy Bakonga bakangi na Willy Bakonga na kokanga na saki na ye nde tolobaka na malette nde bolinga mais na saki na lingala ya biso moko bangala bakangi na 2 millions de dollars américains eza pasi pe mawa Willy Bakonga na lobaka awa eza révélation on na lobaka toza bana ya ba incarné ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba Mukulumpa oyo atika biso pe asona meme toza toujours na idéologie na biso na ba Frank Diongo na ba Augustin Tibasa Madiba ba ministre o bazali ko la kisaka même exemple que Joseph Kabila Kabanga lobaka biso na zana 15 personnes mais Congo etamboli mais to ebaka tele on salaka Joseph Kabila Kabanga azala na 15 ans te ku chapeau mwana mboka Joseph Kabila Kabanga sénateur en vie olobaka ezape maloba malamu na mama na biso d'ici ta Olive Lembe ndenge tolobaka kaka ke bosenga ka soko zakata na 15 personnes mais application ezalaka telelo et puis to bandai ko état de droit ezalaki te état de droit côté na mona mboka Fachi Beton ba congolais na loba Fachi Beton ezape en animation libre tout sentiment te Willy Bakonga arrêté Willy Bakonga bakangiye na 2 millions oyo ke soki lelo justice congolaise eza malamu faut pas s'ambisser en public Willy Bakonga il faut purger peine à 30 ans il y a servitude pénale na mboka Congo démocratique azala sacrifié ndenge ndeko Vital Kamerhe abeto 20 ans na IG wana Willy Bakonga loba lobi ayebi problème moko te eloko nini kosala kima botala ba congolais ba leader ya ba parti politique yango bato balobaki bango baza ba kabiliste Willy Bakonga c'est la honte na ligne Équateur na fictif ba ekolo na lobela bino na ba mbongo wana ba shole bato bokabola mbongo wana 2 millions o lelo ba ki kofuta ba agent de l'état ba fonctionnaire bazo kemba ba papa ya bana bazo kemba fonctionnaire de l'état soulier tengama dikolo ya koya musala na volonté administration na batumba ya fonction publique na ba Rwandais tango fidèle kotakawa eza pasi soni Willy Bakonga voleur ako discuter nini 2 millions accompagné bongo akotisaki na ba compte na ye na ko diela bino ba liste ya ba Masaro ba Masaro ya Willy Bakonga bazana ba école au l'état sengeli ko récupérer bientôt na bi ba école belé na ngalema wana eza na fictif à l'état mais ça ba individu mais biso tozo kemba tozo purger o totikala kolona bakoko na biso balona ngo to précipita ba élection na niveau national bande ko bozola ndanga bien na lobby renouveau dans l'esprit tozo lo ba blocage ezota na biso mo ba congolais mais na kanisi na ba élection prochaine bato yo basali ko yangela mibeko na assemblée nationale na sénat ba papa na biso Mboso Joe Biden na ndeko Bati Lukwebo bo revoir bopesa biso ba élection goya ba élection na niveau local na municipal tozo boya ba aventure et puis eloko musuna ngana loba yango eza nini deuxième point ba komelinga wana bandeko eza eloko ya biloko yo assemblée nationale eza ko monter à tout le temps pour na ko investir gouvernement
babandi ba abri po bali ambongo ndeko Jean-Marc amekai ko calmer nini douleur wana eza soni ba député autodélégat bango bakoma ba député ya commission ya mbongo na bango eza soni bokoma ba trois député bali so ba député te député azalaka moto a valeur à l'époque ya Kondo Mobutu Maréchal o babenga commissaire du peuple mandataire ya population azalaka moto ya valeur nayebaka naza mona moke à l'époque na niveau équateur na village na basangusu soki député ayo babengi commissaire du peuple bozo pesa ye na ba valeur na ba honneur na ye député akoma eloko allégé député akoma na baboite aomela masanga député akoma omona bawela mwasi na population na ye ana mwasi na ndako mais azotambola na basheri ya libanda soni badéputé ya commission bavrai député ba Frank Diongo baincarné Etienne Tshisekedi ba Frank Diongo bino badéputé bokoma kosala ba n'importe quoi na assemblée wana soki nazongi na gouvernement de Kosame Lukonde na lina bisayo gouvernement matata 1 ezalaka vrai gouvernement tango ba Antipasi Mbusa Nyamwisi bakoti na baboshabe na ba scénario na bango bakoti sa désordre gouvernement natisa mibadi banga kozwango ezalaka ba aventure soki obandi kolanda gouvernement no ekende na assemblée nationale wana ezamwa soni président de la république papa bana balingi yo nalandaki histoire bana kingasani babenga nga balobi président zolekawa tuzaso aleki babetele maboko fachi beto baobeta lisute ezamwa pasi ba élément wana pesa nga pasi population ba yote nazosenga na population pardon président za chargé na makambo union africaine bozoyo kana na programme ifa yamba bande kona biso ba paye zanzinga kondongwana ka makambo na epona koboka mabanga ba président na te fala yamba bango azana charge monene e ko décharger président kanga na bino ngana bino nde to ko décharger président Malembe parce que makambo eleke belé mingi nalandi lelo soki Robert Yuma soki Yuma na ebi penza yeto azo gérer soki nini azaka PCA soki lelo azanani aza ko regretter que j'ai camine wana soki nini ezali na ba recette mais ezako kotsa mbongo pona partenariat ba signana ba mindele na ba expatrié nani non eza sonite tango za PCA biloko wana na tango Kabila orenosaki yango te ifala ko bimisa oui olobi pe bien parfois pe ozalaki na vision non mais ozaki étouffé na fingi yote oza DG soki nani na jekamine soki nani population de alobi na lobelango ndeko Kabuba mewa mutakomelinga na lobango sikoyo alobi ozo regretter ba recette nyonso ezokende na ba partenariat na mindele non pona ko résilier contrat ou bien ko annuler contrat c'est simple jekamine mobonda Mobutu asalaki mobonda jekamine ezalaki pona entrée ya Congo démocratique ezaki pona mindele te c'est facile à gouvernement so rebi contrat wana te ezana revenir bana mboka te où est le problème ba nile est-ce que ba espère ya domaine wana bazate pona économie ya mboka boza ko distraire président Félix soki oyebi eloko ndengo wana kosala ba démarche d'entité na yo réforme te onde ko Fayulu azozela lelo na okinde ko Martin Fayulu azana marche na ye pona bandeko bazokufa na este kala sala ba marche wana ya este les problématiques eza makambo ba marche te même na assemblée wana bakolobela yango basape ko bunda tozozela makambo ba investir gouvernement eza ba désordre ngana za ko empêcher marche wana e ko aboutir na eloko moko te marche ndeko Fayulu e koma poazo mbongo na ye pona asala gaz na ye peuple abosa na ete na mémoire non ndeko Fayulu oza mutu moko tolingaki mais okomi na niveau moko za troubadour makasi marche no tozo soutenir est-ce que soko sali marche so olingo kende kosala marche kende kosala na este esika bitumbeza ozwinga naza na bakamera bandeko Hervé bazali toki kosala marche na este mais ozo perturber ville mpona nini mpona kosuye mandat union africaine eza na impact moko te nga na nile nini marche wana eza na importance moko te le temps que gouvernement ezotambola ministre de défense ya sikabimi so bainvestir gouvernement bakotala makambo ya este biso tozoza na souci nalobelaka awa bandeko meme batuninga na rapport mamping il y a aussi des ministres oyo baza na liste ya rapport mamping natambolaka nango naza nango ministre moko abimi wana aza na rapport mamping même le DG ya basociété ebele baétatique ya l'état baza na rapport mamping mais population batunaka monsieur le président koma bato baza na sanction bazoluka bango baprésumé ya baguerre babiloko ya guerre ya este wana bacrime ya génocide bozobimisa bango baministre mpona kopesa bango lisusu misolo ya kosoma mandoki naleki na mo fleuri avant-hier bayebisinga ndeko moko toliaka na ye ndeko Chacho Mbala aza na prison makala
empereur Tchatcho Mbala pona biloko ba trafic ya ba arme eza sonite toujours so ba arme pona oboma ba soso bangulu be bataba toujours boma ba congolais conséquence Willy Bakonga yewana akimaki na mbongo alobaki ya biloko moko taza innocent yewana bakangi na 2 millions de dollars américains chiffre ngo na ebite soki tozo tanga ngo na sengo akatisipe Braza. Monsieur le président de la République Fachi Beton nazoloba nazobeta sete na likambo ya sécurité na ville ya Kinshasa capitale oyo vandi na tambola na balutendele na butu nazo risquer vie na ngantake patriote na lutendele na maya boy baza ko contrôler bato te bazo 500 francs na seta bandali yauti na 312 soki opesi 500 baleki si oleki tala Willy Bakonga katisika na ebale ya fleuve Congo akomi na Brazzaville bakangiye. Monsieur le président nazoloba nazobeta tolo te mais nazole les opesanga pasi. Est-ce que sécurité oui bakangiye mais akatisi ndenge nini so sécurité ça je de preuve na tambola na butu. Monsieur le président nazosenga même cabinet na yo bato sécurité na yo bameka ko consulter nga to tambola na butu na caméra Hervé to tambola na caméra na pesa ba preuve na bitando au monde insécurité salamaka na butu ba policier ba tambola na ba arme des policiers na tuna ba osa to kutani bo sala patrouille à reconnaissance ou bien patrouille à ko voler ba téléphone ngana ba soda maya boy ba policier wana na bato aner bazozo ba 500 na lobby eza na état de droit te ba 500 wana eza na voie légalité to potana ati batindiki nga basiminga na bilamba moko pasolanga chemise na wana ngwa wa preuve eza soni na pays oyo zo kamba pe na mandano eno africaine insécurité za makasi montage bazo sala biso ba congolais tozo sepela te biso tozo sécuriser na ndenge na biso to protéger yo to tourner page tête to lobaka mona mboka simba mboka mais na mandana yo bato bazo sala liyo to mingi ezaka bato zo lia na bango ba politicien baza ko aider yo te baza ko distraire yo ba député wana ba ene nyo sacré ba komisango inyo secret soka se retrouver te gouvernement umela kia ebimi. Monsieur le président pour na kotambwisa Congo il faut être un dictateur on a lo banane ezai Mobutu teke mutalo bate mais il faut zoka ba décision moko rigueur exacto banda koyoka ba député wana mawa to le rapport mapping. Il y a aussi des députés complices ya makambo est commission wana na kotika kate mutu pe bomanga zate soki nzamba alobaka na ngana kufa na 100 ou bien 90 muta olongola zate rapport mapping to kotika te ba député bazana kati ya biloko ya génocide wana ba konzi musu bazana kati ya génocide tuzo kende wapi po bino bo gagner mokili ndeko moko alobaka vanité de vanité tout est vanité toza ko tangisa makila ba congolais conséquence Willy Bakonga suki wapi. Monsieur le président ba congolais basengi basambisa Willy Bakonga en plein air public et mona ba condamné publiquement Willy Bakonga na lobaka wa loba benga bandeko nanga mususu o peto na linga sakana na ngai na koyela liste na koyela ba peuple congolais liste na ko déposer na ba institution à l'état ba masaro pe bazali to kotika Willy Bakonga moko te mbongo ane za ebele à l'état et sont na caisse à l'état et faire fonctionner ba entité à l'état toza ko kende to lobi. Monsieur le président to ko aider yo ndeko babu sale merci o komelingo lobi to lobela makambo ya sécurité na sina lobaki peut-être okuti émission na retard na lobaki déjà likambo wana ya insécurité na mboka na sina lobela na zo lobela ngo pesi konde ko babu sale papa bitabita merci esika bozo landanga papa Pierre et maître Beja olobi Kinshasa na maboko maître Beja aza jeune moko aza chauffeur à DGDP lokola linga commune na ya Kasavubu na commune à Kinshasa babenga ba bourgmestre wana po basala ka musala chaque samedi ndenga komelinga wa mais ba bourgmestre baza ko empêcher ba volontaire basala misala ko dégager banzela peuple azana volonté mais bango bazo linga basala ka babiloko moko ya babisambo na caisse à l'état basemo musala ba konsilo ko basala ki musala ba félicita kinga na ndena lobela ki likambo ya Gentini Ngobila premier citoyen ville à Kinshasa na ndeko Nerombungu na kendaka ti esika bana ya Nerombungu baloba batumba assemblée provinciale bano ya abokola kabana nyoso matete ya mwamba bana banga moyo. Heureusement cabinet chef de l'état bosalela ki o mboka esengeli kosalela bo arrêter hémorragie wana sinon bolinga bo mona assemblée wana elinga kozika lelo ndeko Nerombungu aloba ba vérité
na ndenge ba peuple ba oloba ngate aloba ba vérité oyo eza na cabinet na bango za ko se passer kuna ngate ngana zana bango kuna na cabinet te lelo Dieu soit loué na landa ndeko na ngaje koko mulumba kuwela ka poste a moninga te po ya zawana ndeko shikoko na ebio banda kingabwa tango tozana ba kabengele ba modiso to bana kutana bino na ba élection 2006 élection 2011 totika ba jewana ndenge na landa ki na radio Top Congo oza ko pesa chance ke soki okomi vice gouverneur okosala ko bando yaka na Top Congo okoleka wana ça ne sert à quoi ya koloba biloko ndenge wana ndeko shikoko mulumba oza patriote bunda pona Kinshasa ville capitale Kinshasa o metango zolo babiloko ndenge wana grand frère shikoko mulumba eza mwa soni course au pouvoir tango ndeko ne rambungu a dénoncer ba vérité yo ye ko rapidité o soki oza vice gouverneur osala makambo minene bo banda kalo tu ozosala te osala pe na kinga bo sala ba pont biso toza to monango osala ka pe osungaka mais biloko course au pouvoir to longola wana biso ba peuple bande ko na Belgique bolobaki boko s'abonner bande ko na sina Londres na si makako ba mama lili makako na France bolobaki émission ezabie po nazo pesa ba vérité mboka bolobaki na ngai na tika ndeko bokezu zero akoma maladie dikolo ya koloba te naza ennemi ndeko bokezu zero te c'est mon frère ya même clan basankusu et puis na songo abandaki ko manquer chef de l'état ni ailleurs ba pays mususu omona ke muta manquer président de la république aza papa il faut te respecter il faut te protéger il faut te sécuriser biso moko bana mboka so biso to pesi président Valère te to ko bima ba chien ba mbo bagangela même bakolo nango na lupango tozala to respecter bakonza mboka pomboka ekende liboso eloko musu nazo sengo balobaki na délivrance ya mboka ba pasteur bakenda osenga mbongo na cabinet chef de l'état bazwa kanet bave na biso ba pasteur mukuna bazaki na ba commission na ba kingakati tango ebebi kuna bapotanaka ekomaka barando bongo bozozela ni po bosala ta campagne moko ya joboke na Kinsuka esika Mobutu atangisa makila na boka sa bandeko na biso bo délivrer mboka mboka eza bloqué boka na Kinsuka esika balinga basala shit moko wana esika ba sacrifier makila ya bandeko na biso awa baboma ba mela makila na boka sana Mobutu bo organiser ne président de diaki mboko na maboko ya Nzambe bino pe bosala journée moko pour na délivrance ya mboka ne bazo investir gouvernement bosali pe journée moko ya losambo ba pasteur ba sango ba beshole obolinga lobaka makamwa mboka bosala pe tu bosali moko ekimenisme ya bosambela pona mboka yakende liboso ba pasteur islam nyonso na lobi ya confession religieuse nyonso bo organiser na stade wana boye bosisi boke na cérémonie kuna bo décanter situation mboka bo délivrer mboka bozelaka koloba makambo ezangi tina ngana lobi yango po tozo solana population bo organiser un jour délivrance ya mboka président tango azimboka dedia na maboko ya Nzambe bongo bino ba pasteur bozelaka nini bozo la commission c'est niwana po boliati show le tango moni ba pesi yo commission ya confession religieuse bo pona candidat avant niye show la zo finga lisute donation show le grand frère nanga na banda olinga bon moni siko conséquence ole ozole siko zo mona ba audience na yo ovandi nye to banda ko dénoncer bino na ndenge ko Israël nani oyo soki ya bosolo ya nini wana alobaki mabe peuple alobaki na lobelango mais naza censé kolobela biloko ya bêtise te naza censé kolobela biloko ya malamu ndeko Israël justice ko s'engager na ye ndenge alobaki makambo ya chef de l'état na lingi na reprocher muke chef de l'état fachi azana ba sentiment humain azana libota na ye azana famille na ye anniversaire ya mwasi na ye ce n'est que à respecter honorer où est le mal est-ce que président azana famille te président azana ba sentiment na ye te alongwe mutu akomi nyama non aza humain au moins que yo na dérapage au sala ki wana ozala inhumain ndeko Israël oza inhumain soko zaki humain okai koloba cuisine interne na mutu te to makambo eza na ndako ya mutu président akoki kobeta dame na bana na ndako akoki kolanda mwana na ye baje akoki kotindika mwana na na vélo rien n'empêche mais olobaki bêtise l'état ko s'en charger na yo parce que bandi ko saba dérapage na sentiment tout ça la sentiment na institution mboka te président zali garant de la nation to respecter les lots lobaka mona mboka ba congolais to ça na crédibilité te à partir to respecter makambo to lobaka te ngana lobi le longa na sala ba émission na likanisa Jimmy Mukendi eza pona za patriote Jimmy za patriote ba papa Timothée Kaembe ba lobi to sala pona to pesa l'information ndenge zalaki ya désordre te lelo nazo lobela makambo na lobela makambo bande ko fayulu balisanga bonganga ba dédoublement ba Moïse Katumbi oyebi makambo Moïse Katumbi alobi na ba semaine to eleki soki ezalaki ke
ngai me bakanginga pré-campagne azosala aza ko se glorier mais soki ezali na pays état de droit ou evanda démocratie evanda akoki koloba ngo te ndeko Moïse Katumbi aza na dédoublement un pied dedans un pied dehors na kobanda ko s'affronter na bino bato nyonso bolimbo ki avancer te topesa chance na mandat ya président Félix makambo ya recensement elali kaka boye peuple azotunanga toyebi te soki eza likolo ya nzete to ekangami recensement toza na identité mpenza te identité oyo bapesaka na mboka ke moto aza na identité na ye comme un vrai citoyen toyebi te soki ekoya mokolo nini identité na biso ndenge ezalaka carte ya Zaire kala ezalaka lisusu te tokóma na carte d'électeur ezofungwamaka pambapamba okoka mopanzi mosu ekweya na nzela mosu etikala na poche tozosenga recensement esalama ndeko bandeko nyonso balobaka contre recensement bakoti mpe na gouvernement wana bandeko bazali bandeko nyonso wana tolobi tolinga mboka na biso mpo ekende liboso totika makambo ya kobomanaka tozobeta sete mingi ndeko Willy Bakonga na 2 millions wana ezala te slogan ezala te chanson inutile baya na 2 millions wana bazosambisa na 2 millions wana na mesa ekota na kese ya l'État tokolandelaka yango ndeko Willy Bakonga ba bien nyonso azwi na compte ya l'État auta na boende c'était mona ikela baboti ba na boende na kopesa origine na ye awa balingi kosakana na mboka oyo lokola bango nde ba peuple biso ba petit peuple basakana na biso papa na biso Mboso Joe Biden papa na biso Bachi Lukwebo tolingi te to récupérer pouvoir lokola ba député basalaka na Matata de na gouvernement Matata de tolingi to travailler en collaboration na bino population azolinga sous bêtise wana te mboka so kende na blocage to débloquer mboka président Fachi aza bloqué to belobi lobi mabe moko yela biso na Congo ba menace ezalaki na tango moko utiko lekate bino ba influence la population mais bana na bino bazana poto ba influence la population ça la marche yo zimbongo na yo ndenge bende ko fayulu to zaka na marche moko na bitabe wana na Pascal ba bengi ye ba bisetika ba ventira koti na mutuka azo solola na ye so epe alingi na tanga mutu asolaka na ye bayebisaka alinga azala emilieta kota na mutuka kenda ozwa pakia mbongo na ye esili bayebaka osala aventure tosunga mboka tolinga mboka na biso nazosenga peuple congolais bisika boza nalikanisa mona mboka Jimmy Kendi tosangisa bwanya na bapapa Timothée nalikanisa mona mboka Jimmy po topesa bino ba information bo s'abonner information moko orate bino te ba investir gouvernement to banda ko tambola na ba ministère wana to sala ba démarche ministère ko meka ko sala ba bêtise boko zo yango boko mona yango to informer bino to pesi bino nyonso mbote bo s'abonner mingi bisika bozwami mama Lili Makako esiko za na France na pesi bino mbote bo s'abonner nde bolobaki boko partager ba vidéo nanga nalikanisa mona mboka Jimmy Kendi toza ko pesa bino ba information bande ko na ba nasi ba tanti dina mwasi ya papa Ibrahim kaka ndengo lobi mona poto à Londres lobi tozolo ba vérité maman na ngai mwasi ya papa Ibrahim na ko pesa bino ba information bon séjour ndengo ye na Kinshasa ekozalaka malamu to ko pesa bino ba information bolingi wana ezate to sa dérapage te ezate to finga pe bato ya gouvernement te to ko pesa bino ba information vrai soda na nilo na moni okomelinga mere c'est pour ça ni bon to ko pesa ka na boutique na ka ndengo lobi boutique il est temps kabamba mbuya olobi ke mbuya olobi okomelinga me na sina six émission na kopesa bino ba information bolingi na lobi makambo ya ciné na olobela yango samedi ndenge ba Jean Sinele na ba indien baza ko sala patati patata na lobango samedi merci ne okomelinga ekoleka mokolo samedi na koya kozwa ba information pour na za mokolo mutona kufaka na kozwa ba information population na ekoleksango to pesi merci na bato nyonso balandaki biso bisika bozwami na Asia Europe Oceania mutu asalaki na zala lelo na réalisation zaki papa Timothée Kayembe na bilili ya mona mboka Hervé Nzaka tokutani samedi tobosani te bakonzi na biso mama Jimmy Kendi na bana libota mosi na ngai Esther Bangwabo na pesi bino mbote tokutani samedi ciao.